$100 bachango 7 mois. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangola motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Situ jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Pisa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzamba lobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala sima o yeso yo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bato, maso
te balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi poswanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye toluka oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili situ jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na
Je savais qu'elle est mon frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu yakana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzambe kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Meme tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godem Poy. Azan a raison. perfectionné makambo toboya kilobi